Willy Moucheni. Confinement kotsaki batu bandako. Bozwa ki lisusu occasion ya kabela batu te. Misala pe ekatana ki ya Willy. Na moment confinement, dépenses zo continuer kaka ya Willy. Oh, ils allaient dans les dépenses graves, des agistes entre nous, bandeko. Moi, Mouké, moi, c'est José de Londres. Moi, c'est moi, Zolinga Biloko. Moi, c'est Anani. Papa, tout ça, l'émission sur José de Londres était Naza. Comme ce Zobanga Goloba, moi, c'est Naé, créer problème ou bien. Moi, c'est Nabiso. Moi, c'est José de. Merci beaucoup, Togobenga Mike Lokamba. Aza journaliste, Yepe Nakati Yalo, Yabandeko Oyo Basalaki, 50-50. Mike Azaki Nabiso. Mike Lokamba. Mike Azalo, quoi, joueur, je crois que tout ça bien pour l'été. Et puis, Toko continuer. Je manque même les mots. C'est trop risquant. Enveloppe na yangwana bomoni sko atabino moko eza bo exagérer nada na una linga bena bani natala pardon ozi combien faut natala mo ka bo 1 2 3 4 5 ya oui je t'aime ya oui sko je t'aime oh non pour ma L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci beaucoup, vous êtes vraiment très content. Monsieur Patrick, dans les sécurités, Dengue pour soutenir l'événement où les gens se voient pour participer. Donc, place à ce matin, je remercie l'organisateur, Maître Kouaka. Monsieur Patrick Alobi m'a dit qu'ici, la action des Obana, la compte la fondation Patrick Tshisekedi, pour acquitter la bateau, pour faire l'épidémie réfugiée avec biso na mboka kwa sala descente na ba famille na bango kwa kabola ba cash né na 24 communes na ville ya Kinshasa ako kende mwana ba famille wana akompatir na bango PDD atindi sur message mosusu ya ko féliciter bania na biso ko abimi premier monsieur Hollande a félicité na ba nyonso o ba gagner o ba bimi ba victorie te remercier par notre encourager par notre souki awate na ba ope ba gagner te boko continuer sous bozana biso elongo fondation Patrick Tshisekedi a besoin na bino nyonso to na besoin to sala bomoko on a soutenir président de la République à Kinshasa parce que mboka o bazana bomoko mboka na bakita to sala la fondation Patrick Tshisekedi mais c'est Patrick Tshisekedi en tout cas le bien ko suka na action eza idée donc ici quand vous benga bino
aux analyses au poteau de l'action pour contenir le peuple congolais et tout pour des niveaux de Bima hors Congo pour que les musiques parce que Bisso tous en merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un roman invité. On a fait ça. On a eu parole. On a remercié les gens qui nous connaissaient. On a salué les manifestations. Maintenant, on peut se calmer. On a fait une chose que ce placement. La commission Zambé et puis ça nous a vraiment émotion. Il y a un moment que les journalistes nous sur la boca. Les comédiens nous sur la boca. Les médecins nous sur la boca. Autour de soleil, nous avons habité. C'est là qu'il y a offert. C'est là qu'il y a un cadre de habitué, un cadre de confinement. On a eu souvent une date où il faut travailler. Tout le monde a vraiment la plupart des gens sont dans la salle de gym. Mais ils sont au monde à la salle de éviter. Nous avons beaucoup de choses pour développer, des choses pour il y a beaucoup de défis, quelque chose pour la salle de gym. Et puis, les réunions sont remerciées pour bâtir la vidéo, pour la salle de gym. Après, comme en réalité, dans d'autres comme réalité, nous avons remercié Excellence. M. Patrick Tshisekedi, nous avons remercié Yaweli Moucheni Kodamboka, nous avons remercié l'opinion sur participer dans la compétition. Nous avons avancé la champion qui voit pas comme les autres, les jeunes maîtres des Congo. Merci. Nous avons félicité la fondation. Nous avons bas du courage. La fondation est derrière eux pour soutenir eux. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, on félicite parce que nous avons mené à battre les bisognes, surtout les compétiteurs pour participer à la challenge. Merci, mais nous sommes excellence, M. Patrick Tshisekedi. Merci, nous avons Kodamboka. Et puis, nous avons remerciement na champion qui voit par force parce que l'initiative oui ils n'ont pas le quoi de ça non mais ils ont dans cadre de confinement mais il coach à cop de tout ça confinement et puis c'est moi le chocho donc ils ont la kaka et puis nous avons fait ça vraiment par Flair révélé la championne a bisu il y a challenge donc moi ça n'a ici d'amener José de Londres parce qu'il y a la question pendant qu'il y a un mobile pour nous ils sont surtout tu vois qu'il a besoin pendant tout bien dans 1000 balles mais il y a bien des amours avec un mobile solo parce qu'il y a qui n'a pas non mais balles paye solo donc nous remercier challenger nous surtout où va participer dans les Kambango na ba ko bazuba médaille na champion na bisazu coupe na ba ko bazuba médaille na ngai pebo ouais na nada donc na yambalio médaille donc na Dianza voilà ici force donc vraiment félicitations à toi donc tina la show comme ça donc na remercier tout le monde vraiment na osenga kaka na ba initiateur il y a un projet donc ils allaient sous-cater, ils allaient vraiment y continuer parce qu'ils ont ça la moi bien. Je remercie POP Makizembe. Merci. Donc je remercie Pengamoko. Donc na volonté des amis. Il avait taillé 60, il a petit sur 70. Donc nous surtout les bisinga gaïza makambo. C'est bon. Vraiment il y a le besoin de na moni na sukiwana. Donc yamba le somba clôturer biso. Merci Makizembe. Les gens ont petit frère propre. Yamba la zone a le chèque mais la suite parce que par le bizarre la combima. Quand on va bengio, la yeba qui est à volonté. Va venir à 5h45 par le ticket. Ça la publicité à boye ça là y a pas na pas ça la boye aux à mamande. Alors na chamata qui na soya musique na la muki. Madame na la musique na la tiki na ngai boye ça là le ngana za la oyo. Merci vraiment. Je remercie vraiment son excellence Patrick Tshisekedi, famille royale. Merci Kotika Kisote, na mamanyo sotoza simanayo, Kotika yote. Je remercie Yaweli Moucheni code mondial, ya mboka société mondiale parce qu'il y a dans les États-Unis les Benga ya mundo, donc il a remercié pe ba compétiteur nyonso. Na remercier
maître Kiwaka force champion na idéologie ezalaki ya mama mbongo te so toyebaki kaka toza na confinement ole opandaka na yo tosalaka na biso ntango mutu nasali publicité wana bato na biso ya poto yambali osala bapeba nga osalananga te nga nasalaki te baremercie ngai bapesi nga boye po nazalaki na kondima nasali publicité ya batrisi na biso ya bana basi nasali bana mibali nyonso tu yango ya wili na patrik batali babi te yaya wana azaka alors toremercie na mwa elongo esalinga okomwa symbole nzambe apambola bango mibale apambola mpe makizembe nasika te napesi baleki nanga nada la merveille esauve phénomène napesi bato nyonso tu epuis nayebisi basi na biso nyonso ndako ke baza na mbongo bazwi lelo bakosa bino te mbongo. Yambalo a témoigné à 10 000 Chaba et pesama Mike Lokamba yo pompaki 50 Mike Lokamba za première moto to lani na ba image pompaki 50 donc lelo $500 Yassir Boni. Non, ça va très bien. On est là, les lots, toujours à $500 enveloppe. Toujours j'en ai ma médaille parce que toujours mérité. Donc bien que tout ça. $500 ici, c'est le confinement. Bien que toujours est belé, mais les gens là bandé comme ça, $1,000 comme José de Londres, basu $1,000. Biso toujours enveloppe il y a $500. Alors, Ken Piana, la ligne d'abord on a senga merci. Merci na batu oyo basali de façon à ce que na moment ya confinement tomeka de façon à ce que basunga biso na moyen ya physique ya osala pompage ezalaki lokola lisano les grands mécènes ya mboka na biso tomoni ba l'honorable Patrick Tshisekedi na le véritable code ya mboka Willy Musheni oyo initiative pe ya champion Kiwaka tozoya wana oyo aza initiateur ya idéologie champion Kiwaka basali cop artiste baliele ombon basali de façon excusez yo zwaki obiki na bambo mbata yo zwaki na ba bimisi ba gagner te o ezaka bino bato lobby déjà oui obiki champion ya betaki 50 pompage champion sali cop artiste baliembo oso mona champion ya boxe pena po makofi ali danger donc belé makofi asali cop ba yurika lengande ba Hollande biso ba yurika lengande ba Hollande biso ba Cedar Kao ce champion qui waka awana kin cop na lobby artiste ba ebele ya makofi nga benga ebele ya makofi bilanga makofi te ebele bilanga bako kate sili il faut bozela ne wana mais ye ebele ya makofi ezotambola asali cop atie ba artiste et puis lelo tozo liango e base ebele te beti nanga ansi luzolo asali cop José de Londres asali pompage batu musupe mbongo elanda ba tina poto mais oui ya Willy Musheni Patrick excellence Patrick Tshisekedi ba umela en tout cas omoni excellence Patrick Tshisekedi ba to bongo fale nzamba sala bango mibale bas abota mama pasta soki initiative aboye e uti pas ya honorable mususu ebime pas li pasta na ese que to lié des fois en tout cas ça la biso bien la ligne na baxelo moi très important ba faut retenir que compétition oyo ou bien plateforme au Basali et ça car un moment où tu et pendant ça chaque année la complicité à organisation Mobimba il y a ba champion Kiwaka il y a ba honorable Patrick Tshisekedi en même temps le véritable code Mboka pour que basunga o tu ezaka ko sunga culture na biso en tout cas tozo senga pe la implication ya gouvernement ceux qui ba okota makambo oyo et ça la bien très bien en tout cas veste wa miki le kota ceinture te veste côté la ceinture te en côté la système ya pompage ndenge bosa pompage da ya moi il faut bo nandimete rozo na mashuri yo batavela na bayamba na lobi ngala kende na kima te na bien omoni ye bayamba le bapesa exemple omoni ye abando kenda kaka okima na ni danger abongisi passeport na ye abongisi passeport merci yamba le yo pe no corriger ah mais oui yo kenda na poto te nga voyage à trop mais na matadi ya on a moni yamba le nda comprendre pourquoi na zongi nga voyage à trop mais na matadi ka sumbalesa bwende na ko compliqué ki kwiti c'est qui ça soit ta moi mukero boseka
boseka boseka na tindi vino makemba eva seka kaka on sait jamais. Voilà na banda osuki ça que dans un salon mbote rapidement na mami Kiwaka na Jésus Noël, sans oublier na bienvenue Kiwaka. Voilà. Donc on a perçu na mbote na Silvio Eti et puis na perçu ba condoléances na bana ngwaka nyo surtout malgré na confinement mais tokufela ki masa na biso wa mbula Londres pendeza na ya matanga na munene et puis na remercier mingi na ndeko na ngai na petite sœur na la Rose Mboyo na Bruxelles. Et puis on a remercié Toto Monama et puis camarade nae Elfi Mbanga. Donc merci na émission yonde ba oyoka pena ndenge makamango ezalaka vraiment donc kitoko père basse balobi pompage maître Kiwaka oza danger tobona yo danger donc il faut vous aller fier champion na bino ya média c'est Mike Lokamba. En tout cas, ça bien. Faut pas s'arrêter fier, ça linga bien siko depuis na mona ba image ba pompage muta gagner azate. Parce que et yo quoi pas muta presse. Ozo mona donc en tout cas tout à fier. Tout ça pena fier. Tout pena fier lelo. Faut na Sénégal. Next boy, dem pompage. Na ngande na boy ba soki bolingi na beti ba pompage ngandi ba concours c'est sili moi beta ngandi. Ko pousser nga bongo te concours c'est sili. On a yo beta ngo ya ofele. Nikleti Kiwaka leki ya champion Kiwaka bana poto ya solo ya tongo ya champion Kiwaka munene ya champion Kiwaka atuka leki donc Taylor Lubanda yo yebi Taylor Lubanga yo yebi Michel Lemvo le grand saoudien Tete Ndai Maboko Bank Adrisha Motomètre balobi Gloria Kasongo batu tubolinga anada na loba mingi te moi soso ba mingi ozuze me obota recevoir ka mona mki oganga zando e po mama bilobi. Voilà idée ça qui bien to s'appelle vraiment le to c'est la remise hein to c'est la remise ma surtout Ken Piana au mona ki ndenge to pompa ki 50 balobi to kota en tout cas to kota to landela makambo na merci to présenter bino moi c'est à José de Londres absence nae mais moi c'est nae aye ko représenter mais yépe azana makila ya théâtre champion Kiwaka yo moko yebi mais pour ça na tamwa côté ko pardon vraiment est-ce que na simbié est-ce que na touché est-ce que na solo line mupanzi moi c'est abatu ya José de Londres boni maman. Oui, ça va bien papa. Kimeza? Oui, Kimeza. To moni o lelo yo représenter José de Londres moi kombo na yo on me va expliquer batu est-ce que makambo na lobby ça solo bien lokuta. Comme on a mis KBA, j'espère que tout ça a été pour Nango. Les hommes il faut se présenter tant que moi c'est José de Londres. Moi c'est Ndako reconnu officiellement. Batu bayebi na bango eza kolika muteke ngana présenter sonde nité batu bayebi mais on n'est pas là pour ça donc on a ça pour na représenter. C'est comme si Zobanga koloba yo moi c'est na créer problème ou bien. Moi c'est na biso. Moi c'est José de Londres. Ya biso. Bino bozo bimisa kombo moi c'est José de Londres. Moi c'est mo bazolinga biloko. Lingi biloko te ya telemi moi c'est na biso te. Alors, moi c'est Anani. José de Londres. Papa, tout ça la émission sur José de Londres était Naza. Ozoni misa mutu na makasi ya mbalio. Non, ni misa mutu na makasi. Oh yaza mobile nanga. Mais on n'est pas là pour parler de lui. Te na mona ene chozo ki malisolo ngo pena makasi. Ki ma opwani mobile nanga ya balanga no ki ma opwani. Donc ok. Linga kepe makasi. Makasi est bien, très bien. OK, merci. Babi yo pour ça la comédie. Oui, nous artiste, actrice comédienne. Voilà. Alors, journal le salion de Nikota la ya Willy Moucheni ba na kati ya lisolo ya Willy Moucheni ko damboka kota la excellence excellence pena ya famille royale Patrick Tshisekedi peno santé pena que non makambunde bandi ba excellence Patrick Tshisekedi ba koti à faire na initiative ya champion Kiwaka o lobani ni pona idée na bango. En tout cas, esa initiative mo ya bien. Un grand merci d'abord na ba initiateur ya idée oyo na bandi na champion Kiwaka. Na kena ya Willy Moucheni et puis excellence Patrick Tshisekedi. Un grand merci na bango ba baza ba initiateur ya Moussa ya nini ya championnat oyo. Disons to benga championnat. Et je suis encore
très 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 fière de mon mari qui a remporté les prix. Donc gloire à Dieu. Je devrais d'abord commencer à dire merci à Dieu par rapport à PCI Makasi pour la force où APC a totalisé 100. José de Londres. Donc, avec 100 penza, il y a $1000, Yassir. Donc, il assure. Voilà. Il assure. Un grand merci à Dieu, à PC Makaswana. Et puis, je suis très fière de toi, mon chéri, pour le courage et la force. Donc, voilà. Donc, tu es déjà, $1000, Mike Lokamba côté ba journaliste azana $500 na ya cash. Alors message nini asuka ko pesa bandeko to ba Holanda biso. Message na pesa bandeko na biso jusqu'à quel heure on ba nene ti ba jeu. Neti maseki mais le comité réalité. Là vraiment na s'adresser beaucoup plus na ba initiateur et ça initiative mo ya bien ba Kiwaka. Surtout na champion Kiwaka. Ba ça ba idée na mboka biso vraiment ba loisir et à part foot ba loisir sous paysan mais au pas comme ça loisir à monene ba foot là on ba billet ba koti donc ils ont vraiment initiative moi il y a bien et puis là j'en profite de l'occasion pour nous saluer Odile 5 étoiles donc Odile 5 étoiles ba mbote belé bisika zali merci beaucoup na France. Merci ya Willy Moucheni, merci Sir Pauline Lumumba RDC Monde, Sir Pauline Lumumba. Merci à Prince Yaweli. Na bongo na Londres ba Koko Arafat, Bangel Moussoeli Makizembe, ba Carlos Kabasu, Londres surtout ba to leki belé. Sœur Nathalie Neymar na Texas, ba to vraiment boza belé. En tout cas, merci na tout le monde de Bolanda biso. Donc to côté ce qu'on étape ya kotala ndenge ba pesa remise ya baganya. Ah, est-ce que vous avez une remise à Bagania, donc merci. Arrivé à Côte d'Amboka, il y a Willy Moucheni wetu. En tout cas, il y a Willy, merci. Na soutien na yo parce que to lobaki initiative ya lelo ezali ya maître Kiwaka soutien ya Willy Moucheni Côte d'Amboka. Côte d'Abiso spécial Yamboka, na honorable Patrick Tshisekedi. Alors bolanda yemoko yewana Côte d'Amboka. Ba changer le drapeau mais ba changer le code d'Amboka te ya Willy Moucheni bonjour. Bonjour Ken. En tout cas ya Willy bana poto bazar osepela komona oboye eta ke Mexen ou meli vraiment na musala o ya Mexen mais côté la organisation au bosali na moment ba confinement un monini okolo ba par rapport ya événement ozo le kalelo. Non, mais ça les gars, jeune, tout fandi, tout ça, il est remonté, tout bas nanda, qu'on a era confinement, tout bito ça attend moi, juste un mouquet vite fait pour tout ce pile ça bandeko. Puis voilà, ils ont qui netka j'ai initiative à mettre Kiwaka, après à côté Singaï, à ti honorable, Patrick et Tshisekedi et puis voilà. Ya Willy Toyo Karayo. Ça fait beaucoup des années, Batouabel et Lara, Willy Moucheni. Confinement, Kotsagi Batoubandaku. Besoin qu'il soit occasion ya kabela batute. Misala pe e katana ki ya Willy. Na moment confinement, dépenses zo continuer kaka ya Willy. Oh ezali dans ba dépenses moi grave, déjà juste entre nous bandeko. Moi muke ko mona na tomeli moi coca et puis c'est bon. Ken toko talent no ba question y après. Merci beaucoup. Vraiment ça la bien. Nene à kelo. Ça va? Ça va Ken Piana. Qui m'ezali? Présence ya Willy Moucheni ça Londres. Ah, ça allait très bien malgré yo ça li pampage to gagner tenga kuna suka eta na mois 14. Viens pas yoka mukosa kaba. Bito c'est la pega na. Moni moi ba jouer bela okabate bo ça lera fièvre na nzoto kaka. Ça na okaba so avanda mo loko ezo étouffé mbongo zo étouffé ba bloquer mbongo na ye. Donc il faut akaba. Yango na basangani na excellence Patrick Tshisekedi. Habité il faut ndeto bat ba vanda bongo mabe. To salika moi justement aux 500. Natazara na forme bo esenga ekendea. Oui, Moussala, ceux qui m'ont travaillé dur, au moins peut-être que les héros, à un moment où moi, baisse Coco Zala. Tu as un moment où il y a confinement, non? Oui. Mais il y a un JP net et outil Portugal. Mais ça n'a depuis qu'elle est. Tu peux en amener un autre? Il y a une voiture, dans un moment confinement, il y a un bateau où tu as un poteau et il y a un carasik. Oui, ma voiture, on a peut-être parmi ma voiture. Ah.
En tout cas, merci. Tous ceux qui ont total la remise ndenge badon kosala matobi ke Mike Lokambaza parmi baganya baganya lelo champion na beta beta. En tout cas, ça lui plaisir à trop. Ça lui plaisir. Bon, to kota. eza bongo tunada kojue boye kokotela banda bangana na biso aperi pesanga opesi nganga peri kota action omwanda obongo na motema omwana engana obongo na motema ote po koyambaka yesu lokwa mokolo yoma omona kenga oza mosala nganga te jira salade kiyoka biso tobango okomi kandakanda mingi tika biso pa namoni mpena bapompage babeti ndimi te mpena na mabelo namwa neti emelisa mwana me opompe makasi bon omoni toza basi mwasi quand même fo ozalaka nzoto elembalemba koza nzoto makasi okashamba ike toka triple h te pourtant mobala mono na nzela eya na eloko moko etire d'abord abengo eza démarche eza beauté eza accoutrement eloko wana liboso ndesingaka nzoto makasi neti shaka kongo toza problème na shaka kongo ende nayoki neti nayebi te atangisaka kongo te po shaka kongo mpe akoza nzoto ekemba mais mope ezobebisa etai donc on a fait ses conseils et c'est niveau massage côté on a na ko masser mais yo yebika mais problème na zali moi si azala kanzo te kemba te lokwa chama ikende aux antoto makasi te lokwa triple S to ndekende aux ana loko mo ko sala ki mobala mono na nzela bengio donc on a voir une excellence hier avec Kobe na habité les solango to pula qui a un théâtre mais comme réalité d'abord on appelle merci d'abord na colo idéologie champion qui waka Fox la PC bango TPD qu'est-ce qu'on là ça va to moi de la femme tellement la rattrapage à monter na cadeau mais pour récupérer moi malati moi de la femme pour nous représenter ma maman qui ça moi wa bimuke pas t'es promis ça c'est pour c'est ligne moi na mindele te wa complexé delo ekanto ka mupende nanga nzamba le problème na ngezali na PC champion qui waka d'abord merci na idéologie oya pensa qu'il y a challenge ya kosala pompage et puis merci na code ya mboka oya zalaka yemoko ya Willy Musheni ataka doit pas changer et il y a code za moko et puis merci na son excellence Patrick qui c'est que le cadet de la famille royale et na PC bango tebele parce que bango te baza ba sponsor ya challenge oyo to sali et le babengi biso to yebite loni koleka est-ce que ça si on gagne déjà na gagné toko aboni publication pe na monde yango to bande ko zola ngo loka dozala ba résultat ya ba député ndenge za la kana seni na ko bima motema nde bande ko betanga mais loko na zaki trop sur na ngamo ko na bi quand même na sala kinde ba senga na ba no parce que inga 30 na pesi ba mo 33 parce que na zo ba testo de wana to 3 wana ba sala kana na et pour la base 30 mi bali ne bino bo beta pour nga des bien yango tini mi bali ba biso ba 30 moi c'est Amandé Fazara déjà lesbienne Ken piana comme moi ça Amandé mutali boso monanga ba mami bela tombola ba Amandé febele ba mateka mikate ba takanda ba biso joka nyoso kisi nzora pa boso la na kisi joka ya na nakati nazo banga wa webi mo comme ça kanga prince ba kaline kamba no wana ya na Christine donc imo kayibi mais na kamo ndeka participer te Emsou va bien inquiété. Il passe à Kavinzora. C'est ça les problèmes aussi. Voilà, ça moi aussi. Il n'y a pas Vinzora. Voilà. Moins de différence. Et si c'est ça, vous ratez ou le boucher. En tout cas, il y a Boisara na Congo. Bote la tante Linda. C'est fini. En tout cas, il y a photo. C'est là, fallait merci. En tout cas, fallait merci. N'a pas seulement merci. Jordan. Et vos strings, vous continuez à bien la donne. Tony qui est là. Bisous. Merci. tobandaki lisano moko oyo tozobenga challenge parce que boyebi que toza na période ya confinement période wana esaliki bato na bato bazala na bandako na bango
mais lokola bato na bato bana bandako na bango tomona ke façon moko ya kodistraire bandeko bien ya koapportele bango mwa gaieté mwa bonne humeur kaka ndenge ezalaka esengeli na biso tokoka koconcevoir eloko moko idéologie moko oyo ekoki kosangisa bato à travers baréseaux sociaux mais moto na moto esika azali ayeba ndeni akoki kosala yango yango ndeko Kiwaka asalaki challenge moko alobaki bandeko basala pompe oyo akosala pompe oyo akosala 100 aza na cagnotte moko bakopesa ye oyo akosala 50 akozala na cagnotte moko bakopesa ye et grand monsieur mibale ya mboka na biso en l'occurrence monsieur Patrick Tshisekedi na ya Willy Musheni bamonaki ke ezaki malamu baya na kati ya likanisi wana ba porter pierre na bango ou ba apporter contribution na bango po basala eloko wana ezala elengi e bakisa susu mwa esengo esika ya ba famille oyo ba mipesi po bako kosala challenge wana yango ba nkumu mibale wana balobaki bako tia cagnotte moko na oyo ko gagner yango tosangani awa lelo po tolakisa bino na challenge wana oyo tosalaki oyo bandaki depuis mokolo ya samedi ti eyaki kosila le dimanche banani oyo balongaki banani oyo baganiaki bango nde tobengisi awa lelo po bakoka kozwa bongo cagnotte na bango oyo ya Willy Musheni azawa présent azo représenté pe également monsieur Patrick Tshisekedi balingaki bapesa na bandeko oyo basalaki ba pompe wana ezaki facilité vient ngamba le somaro témoigner que ezaki facilité pour ça la pompage ko ça la tina 50 mais lokwa ngonga tozoke na nguma mukie ezopusa na molai nalingaki to banda ko pesa ba médaille oyo to prévoyaki pona bandeko oyo baganiaki na série tozo banda na série ya liboso ezalaki pona bana basi ezalaki na madame moko komona ye Solange Mata asalaki pe pompage et ba kondi ba mona ke ezalaki mieux ba pesa ye cagnotte wana yango tozobenga madame Solange enveloppe na ye yango wana ya Willy Musheni ya kopesa ye oh Solange mama abandeko yaka na batu ya Solange yaka na batu kalaka mwana mwasi vraiment asala bongo ndenge kilo Solange la fille à Louis Vuitton tokei yaka na baliso ya mibale ye aza na éviter ce tobenge mwana mobile ce tobenge mwana mobile bageto manquer azalaka mwana mwasi po azwaka role ya kimwana mwasi kombo na ye nada ndeko elonga te ye mpe tokobenga ye awa po akoka bongo kozwa nzambe ya Willy balati enveloppe na ye yango wana bomoni siko ata bino moko eza bo exagéré nada na una linga ye bena ngai natala pardon ozi combien faut natala yo mo ka bo 1 2 3 4 5 ya Willy je t'aime ya Willy siko je t'aime oh non merci beaucoup on ezaki pona nada et puis mususu na ba série ya ba pompe yepe mbabengaki tantine Linda Brifi azana biso awa yepe tokobenga ye azwa enveloppe na ye de la part ya Willy Musheni puis azwa médaille na tura ba mula yo swanga bien na yaki makrasi pona benga ya Willy Musheni makambo eza sérieux ça balola pardon ya Willy wasanga botoka ta singa string ya Willy bo pese bikoro ofingo makamoko opese faux dollar ya Willy na sensible opese ma faux dollar Willy bana zo assiste pe na koza titi d'émotion na mona batu baza trophée même ya balle même ya nini baza to lela tala ka esunga bana loso je manque même les mots ba fille apaka juma bana mabeto ko permettre ngana tala bana yo ka sa balle mo baza na mada sida mais moi ce qu'on hôtel za préservatif c'est trop risquant donc on va partir pour la compter non content le gars ba Congo ba fille apaka juma Toko gagner moi tant mieux. Mbemba mama na ngamoko na fingi oto wala ka somo na pesi yo. Toko gagner moi tant parce que tozo mona ke molili ezali kokota pona bandeko na biso. Tozana ndeko na biso moko azaka na poto azape journaliste ya internet Jire Sengoi yepe asaila ki biso 50 pompes tobengi ndeko moko ayaki abimana bo pianga mbongo ni na bimana ye azwi yango
enveloppe na yango wana yo ndeko ajira sunga lati chemise en rouge bobetele quand même ndeko lianza lisofote ye wana azali koya lianza ye pe lokola abeteli biso lianza olobi na Équateur babiloko wana na bandi tesika na basoko libinja pelenge basango sur matini yali kuna omonelakaki bino te bon mama na opa kozala comme nena masopa kozala tata ngai papa na kozala tina basoko libinja bakozala wana bongo lianja lisafate bosonza bolingola misamba pala lwendinya matata tomoda akokata yango merci beaucoup merci beaucoup tokobenga Mike Lokamba aza journaliste yepe na kati ya lo ya bandeko oyo basalaki 50-50 Mike azaki na biso Mike Lokamba Mike azala quoi joueur soit tout ça bien pour l'été et puis toko continuer na bandeko oyo bazwaki tozana Ladi et Sobé phénomène Yepe azwaki je crois que baïnion surtout il fallait qu'il bazui na basalaki musala malamu ye alobaki akosala ata 3 te ata 4 te mais implication na ye na kati ya likambo oyo tomonaki yango kezali très important yango wana tolobaki tokopesa cagnotte moko spécial epai ya Freddy Mbaliosombo ye pe akoya aya kozwa et puis eza ya kokosa te vie Freddy tolobaki ke ye akozwa kaka $100 aza ndenge moko na bandeko mosusu te wana eza $100 na ye ye tobaki akozwa kaka $100 ezalaki ya kokosa te encouragement merci beaucoup na bandeko oyo basalaki encouragement ezalaki na ndeko moko kombo na ye Dudu Supu alobaki ye akokoka na ye te mais asengaki ya Willy est-ce que ya Willy ndenge na kokoka na nga te nga bokolukela nga ta 50 ya pamba te ya Willy alobaki te lokola ye asengaki tokokanisa ye topesa ye 50 représentant na ye ona moke yango asengaki merci beaucoup et puis pona kosukisa ezali bongo na le gagnant ya compétition oyo ye kombo na ye José de Londres Sida Bilele tobeteli maboko makasi José de Londres aza bongo représenté pa ya madame na ye oyo tokopesa ye enveloppe et puis nanu liboso akozwa trophée oyo tolobaki ke il faut servir na champion yopesa ye félicitations na biso epai ya mobali na yo papa José de Londres eloko asali akamwisi biso mokili momeka mwe mais eloko bakoloba eza te ebisaka félicitation trophée na ye yango wana et puis enveloppe na ye et puis enveloppe na ye yango wana mama eza pena ya kokanga mpo ekomela José lokola alobaki ke tokomisela yango epa na ye yo nde moto koyeba ndenge nini okosala mpona kokomisa José de Londres. Je signale que José de Londres azwi $1000 na cagnotte ya makambo nyonso tu oyo eleki donc pona bandeko nyonso tu oyo baparticipaki na kati ya challenge oyo tolobaki ezali jeu ezalaka gagnant azalaka baperdant mpe bazalaka mais tolingaki quand même ke bato nyonso tu bazala pour ke esengo ezala et puis ekomela bandeko nyonso tu topesi merci mingi na champion Kiwaka oyo azaki initiateur ya likabo oyo esalameli biso lelo oyo yende alingaki ke tosangana po toyeba ndenge nini tokoki kosepela ndenge tosepeli boye longo topesi merci mingi na ya Willy Musheni surtout na présence na ye moko parce que alingaki ke ye moko azala wana akoka bongo kosepela yango toloba ya Willy Musheni alatisela biso champion Kiwaka maboko en tout cas félicitations nous sangisi biso na era confinement oyo donc mettre longo ça tobetela initiateur maboko quand même tobetela initiateur merci en tout cas félicitations
to remercier Pelisusu ndeko Patrick Tshisekedi na fondation naye Patrick Tshisekedi oyo alingaki asanga na bongo na bandeko akoka bongo ko contribuer na mwa mukie ndenge to lobi ezali lisano ezalaki jeu lobby pe to ko initier eloko mususu ba oyo ba ko zongonga ko sala yango pe ko gagner ba koki ko gagner ba ko gagner et puis to ko sepelisa bango et puis to ko senga na bandeko o bazana ba moyen o ba monike ba ko se joindre na kati ya lisolo oyo to pesa yango lisusu gu mususu to pesa yango elengi mususu ba ko pe ko zala na biso elongo. En tout cas sincèrement na kombo ya ba organisateur na pesibino merci mingi botondi ndenge boyaki ebele bandeko ya presse namoni ba Joey Bangato bazalaki awa namoni batina Neymar bazalaki namoni ba Jordan Kambala bazalaki namoni Makizembe ndeko na ngai Ken Piana pe azalaki awa et puis Alain de BCBG na bino surtout ba etozalaki elongo elelo. En tout cas bokozwa yango chaque année challenge et na lobby nani wana boye yango bana basi bazara boye bonsoir ba tout à l'heure bonsoir ba tout à l'heure bonsoir ba tout à l'heure na lobby boye na lobby boye ndenge na mande koloba to pesi merci mingi na fondation Patrick Tshisekedi na misala azali ko sala très bientôt bokozwa lisusu ba challenge mususu ou bien ba activité mususu oyo fondation ko sala mais boko épargner ya Willy Musheni lelo mingi ya lobate parce que azalaki na posa ya kolobate lelo mais to tikela ye question moko pona ya Willy omoni eza occasion to kutana ya Willy to monaki matanga ya Loris la congolaise en tout cas ya Willy Musheni a manifesté qui vraiment makasi to monaki tout le monde soga lobela ya Loris komba ya Willy Musheni ezozanga te na occasion peut-être ngai to na ya Willy Musheni question par rapport ya relation na ona mama Loris la congolaise eroyoka ki sango malolo akufi ya Willy sangwane komela ki okoma. En tout cas c'est vraiment trop difficile pour moi. Moi même si les gens na ngalo makambo wana te en plus to yaki makambo mususu ndengo tulinga question o na ko profiter kana répondre. D'abord on a zopesa ba condoléances na famille biologique na ye. Donc baser na ye direct Iguet Ebwele na lipasa na ye parce que malolo zaki lipasa ba tebele ba éviter. Voilà lipasa na ye et puis na Charène tout ça et puis azaki na bana mibale ana moi ni moko liboso azaka na Afrika wa et puis moi si Victoire azakuna na poto et puis ba camarade na ye nyonso bazaka na bango ensemble donc to bana ba copine na ye nyonso na lobi Nelly Mousseyi Losi Azaza José Kongolo Nana Lutula Keta Jean Bébé Senzongo na Mimi Chikeva na Bavero Mangoi donc bango nyonso et puis na moi aussi avec Nangai Papi Ngoloba Zozo Dozwe donc bango bazala na malolo vraiment tobika ke sonam epé manakimia place azali totika ba polémique mutasa kufi o basali boy té eza bien té et surtout ngana za trop affecté malolo na support akufa. Merci beaucoup. Et on a besoin de mais besoin que biso côté à bon pour comprendre que émotion et les qui makasi. Merci beaucoup pour na bande kotolobi challenge prochain Zali Koya toko sala yango sur na réseaux sociaux kaka ndenge tolobaki toko bengi Sabino bokoya pe lisusu mais ba oyo ba gagner en tout cas tolobi to Facebook félicitations ba oyo ba gagner te prochainement organiser sur eloko mususu et puis ekozala malamu mingi pona bino. En tout cas na pesi bino botondi mingi ba ebolandi biso et puis to pesi merci encore mingi merci na ya Willy Musheni pona implication na yo merci na mokonzi Patrick Tshisekedi merci na bande connaître surtout oyo ba participer qui en tout cas bozaki ebele. Oui, donc ndenge ka tolobaki excellence azali na ba activité belé à kosala na compte ya fondation bazo pesa ba cash ne pa ya bandeko je crois que biso pe tozaki nango
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.